eza vie ya kotika nzambe asala ndenga lingi na bomoi na yo. Mutu oyo aza kotika na nzambe asala na ndenga lingi, aza mutu oyo aza kosala eloko moko te na ndenge azoyebela na ndenge azomonela. Nyonso azali kosala ndenge azali kotindikama na nzambe. Donc kondimete nzambe aza nzambe, naza komimona eloko te. Alors kondimete nzambe aza nzambe, naza koyokela ye na nyonso aza koloba na tina na bomoi na nga. Molingani, mingi na biso totiaka tembe na makambo nzambe aza koloba na biso. Et toyaka ko regretter ekomaka trop tard. Nga nasengeli koyeba ke nzambe nde asengeli kosala na nga nyonso oyo ye alingi. Et makambo nyonso nzambe azali komettre nga à cœur, nasengeli kosala yango. Nzambe simbi mutema na nga, aza na besoin na nga na prière, nasengeli ko prier immédiatement. Nzambe simbi mutema na nga, aza na besoin na nga nakoka ko tanga maloba na ye, naza kosala yango automatiquement. Nzamba simbi mutema na nga ngonga ya kokende église yango yo naza kotosa makolo. Donc molingami, koloba ete nzambe aza nzambe, iza kosala nyonso nzambe aza koloba na yo kosala. Alors molingami, kondima ete nzambe aza nzambe elingi susu koloba nini? Nasengeli koyeba ete kobongana nga nzambe nde. Molingami, ndima nzamba za nzambe, kobongana yo, réussite na yo eza nzambe. Elingi koloba nini? Mingi na biso tozomona, oh non, soki na kepoto vina nge kobonga, soki na bali vina nge kobonga, soki na zwi musala vina nge kobonga, soki na boti vina nge kobonga. Alors mutu nyonso aza kosala, aza ko travailler po vina ebonga. Non, soki na zwi mutuka vina nge kobonga. Oh, soki na zwi capital comme déjà ba $500, vina nge kobonga. Capital comme déjà $10,000, vina nge kobonga. Capital comme $200,000, vina nge kobonga. Donc mutu